Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Population Penangambu na bango batika qui est indifférente, ba pesa qui peut ba point de vue na bango par rapport il y a rentrée politique, il y a ex-président Joseph Kabila. Papa Jean. Papa Jean Talakama. Papa Jean Tongi tozo réaction par rapport il y a annonce il y a secrétaire permanent il y a PPRD Emmanuel Ramazani Shadari sur la retour de ancienne politique de l'ex-président Joseph Kabila. Réaction ezali Kabila azana droite parce à bomimbo ko na niveau 5 ya boma. Jeunesse donc eloko moko amana batikeli biso ezate. Donc toi na posé le soutien ndenga kei akende libela bosse sora mboka o pourtant toi tu na tina na iti o ya sale koki donc posé la biso ka atika avant na nye parce à bomi mboka to ba me mabanga to ko bete mabanga soka ina ba tomate na maboke anya na masuba to sope na nzoto parce que na ba mal fait ya sala mboka o. Si vous proposez une piste de solution pour l'Okwana et Salama. Pour l'Okwana et Salama, donc Atika n'est qu'à vendre. Oui, à ce cookie. Mbote papa. Comment on a Maurice. On dit que Maurice, tu as une réaction par rapport à l'annonce médiatique et Salami pas il secrétaire permanent, il y a PPRD Emmanuel Ramazani Shadar a annoncé retour en scène politique, il y a l'ex-président Joseph Kabila. Réaction non Isa. Ngaïza Pona Kabila. Kabila baby simboka makasi. Kabila baby donc parce que tozo mona pour la Kabila. Moi Kabila rozo na mboka lisusu ezate. Tozo senga président Félix akangela biso Kabila. So kangi Kabila na mboka to fanda à l'aise. Akan Kabila pour Kabila bomi bantu ebele asali makambo do eloko mu côté asali na mboka banda 18 ans. Donc pour ça biso eza pour bakanga Kabila so bakangi Kabila to vendre à l'aise. Siko il a annoncé qu'il va retourner en scène politique. Il y a un ande boza ko se lamenter banini bozo ko mitongisa ma peut-être azo ça peut m'amener. Ah oui. Et loko wana ezo sala pona tozo 5 président Félix. Soka kangi Kabila alunga na mboko. Donc peuple to vendre à l'aise. So Kabila tozo mona Kabila, moi ko vendre à l'aise ezate. Mais balobi ka rozala candidat na 2020. On négocie mbate. Wana azonga ka Rwanda. Awa na mboko te. Comme na maman Sandra. Maman Sandra, tu as une réaction par rapport à l'annonce médiatique au Salama. Et pas secrétaire permanent PPRD, la ancien président Zozonga sur la scène politique. Tu as une réaction à propos de. Ah, papa. Pona ngai pindia na zomona. Ya vanda nanu. Ya vanda nanu total na muto azo sala mikolo. Si suka na ye. Bongo toyeba. C'est quoi la piste de solution ni nos côtés qu'on propose pour l'Okwana Salama? Ah, naibite. Naibite. Batika nano mwana mboko azo sala asala mikolo. Asala ndenga azo sala totala eti suka. Ye nano mutazala ki abanda ko guider biso. Avanda nano ndenga avanda nano. Asala te. Mbote papa? Mbote. Tongi toyeba kombo nani? Kombo nanga Christophe. Ah. Mais papa Christophe, tu as une réaction par rapport à l'annonce de Salami, ancien président Azozonga na scène politique, peut investir comme président national, il y a peur des réactions à eux. Bon, réaction à Liboso est à pour. Nous avons un top Congo pour le problème. Babi Kabila, sénateur en vie. Na posé question à Liboso. Un sénateur en vie, a le droit de siéger pour exemple à l'État. Musala l'État motifua ça pour Azoa. Il y a Zosalate. A le droit de se faire Mibeko ya Séné lobby. Ce que jusqu'à quand Mibeko na Ewana et Kokuya. Ce qui a 50 ans de vie plus année na Zanango. Après 50 ans, on a toujours siégé dans le Sénat. Azo Kotate Mazo Zambongo. 2D. Avec le président Sialeki, ça la makambo mususu ako abandonner poste ako abandonner ba fonction politique pour azana nous jeunes azana droit ko lukambo na façon mususu ako tika makambo politique asali makambo avina mususu. Si vous avez un candidat dans l'élection 2023, pour na yo lobby ni ne peut souhaiter ni ba piste ni ne pesi pour na elokwana et se répéter. Il vraiment de beau sanier déjà parce qu'il a travaillé bien il faut que ça la clair. Il n'a pas travaillé bien c'est là que tu ngana zo 50 ke bango nyonso balongwana no batika classe politique mususu sala.
Merci beaucoup. Lors il y a matinée politique, il y a PPRD qui tenu dans Lubumbashi, Emmanuel Shadari Ramazani Ouazali, secrétaire général, il y a PPRD a confirmé que bangonde babanda idéologie, il y a gratuité de l'enseignement, il y a une population à Touni. Est-ce que Kokarata ko sala na première primaire? Gratuité de l'enseignement est d'abord la constitution na biso. C'est prévu dans la constitution. Donc bangonde bazaki na volonté, il y a kosa isangote. Donc dans la constitution il fallait bachango en œuvre. Maintenant muto aye waza na souci à population. Ne achango en application bana batanga ofele. Imaginez-vous ozana bana 5. Batangaka yo papa na bango sala ta université te. Siko soki gratuité bonga naza kama wa bongo. Bana bazotanga déjà ofele mais père à côté université. Pour azope moi savoir moko. Siko ebisa mabeza bango babandeli yango wapi. Poza dans la constitution, ils ont œuvre na bango, c'est la constitution Kabila a trouvé ça. Il fallait mettre ça en œuvre. Le problème est qu'il n'avait pas de volonté. Volonté ils ont quitté. Ouais, à moins que aux à l'étranger ou bien motomoko vivaka na Butu et la première fois na yo apparaître na Congo pour ndima ba niveau ya ba aventure na banango. FC ça y est très bien. Batwana va diriger Mboko pendant 18 ans. Babanda kotanga eloko wana na constitution mais la bonne volonté à ko appliquer eloko wana ezalakite. Batika ko distraire la population. À moins que obanda ko ozalaki muto banda ko vivre na Butu et la première fois na yo apparaître awa na mokili nzambe ba yebiso que FCC abanda eloko a gratuité de l'enseignement awa wana ko ndimango. Mais tant que biso to ba congolais to botami to bien réalité au 18 ans tout Kabila lekina mboko to ebiango batika ko distraire la population. Ezalaki na constitution depuis kala mais bazali na bonne volonté te. Batika moto a eu bonne volonté à ko appliquer constitution à sale yango. Mais to ko céder na distraction à FCC atamuke ba yewana uniquement pour distraire la population mais ba ko zobisote kala na nyoso to le président Kabila zai na pouvoir tout mona kangote le président Félix Aya zui pouvoir bana lobio bana batango fele comment que ba parents biso nyoso to CP mari que privé nanu kutu ba fixer minerva te mais di kambo ya bana ya ofelwana et ça biso ba parents bien parce que eloko leki éducation na santé ezate eloko biso pe ba congolais to banda ko zela yango wana soki papa na sali ndengwana yango moni ke to pese sous chance makamala mwa sala lisusu po biso nde tozaki kokoka te ba parents talaka ba minerva e koma ya ba premier trimestre qui na herbe soto tanga que ça qui a né mobimbo futi minerva mbala moko mais comment que au premier trimestre deuxième troisième ozoma que bambongo pe mikete bambongo ya ibele le président ya sali biselo ko wana papa Félix asali bola mwana donc esali biso bien biso surtout ba parents to sepel nango nzambe ya pesa ye maile lisusu asa ya susu ya koleka ko ndenge asali oyo za kolanda évolution ya makambo ndenge ezoleka na mboka to passer na bino awa plus de 18 ans ensemble avec le président honoraire Kabila Kabange. Côté à Kenaïko Banda Makambo gratuité, biso to ibité, biso to l'homme d'action. Lelo bana nangai moko personnellement bazotanga na ba école publique na gratuité. Tozo futa mbongo te. Mais tout le monde qui passe bana bazo benga na bango chaque jour tozaki na président wan tozaki na bato FCC nyonso wana oyo bazolo ba ministre enseignement ba changer soki combien ba makwero wango ba boye bango nyonso wana gratuité salamité lelo ekomi gratuité puisque mokonzi la kisi bolingo ya mboka bana na biso bokende babandi ko kende classe gratuitement bino bobandi keza makambo bobandaki mitango bobandaki makambo wana biso tozaki na mboko biso nyonso kole na mboko oyo batika biloko wana présent la kisi bolingo ya mboka vision na ye ezali pour toujours et kosuka kaka na enseignement de base te bientôt ba classe mosusu montante enseignement ezokoma gratuit wana eza lokola conflit de po bala kisa batu ke bangonde basalaka babandaka makambo ya gratuité or basala na bango eloko moko te action moko esalama te bana babengana ba classe exemple ya lelo na période wana po bongo na exemple ya liboso ezali nini période wana tango bato bazotanga bana bazotanga classe okomona na classe bana 30 40 omona que gratuité ya lelo eza effective na vision ya chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi son excellence kende lelo na classe ozokuta bana 150 200 débordement et salami
Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.